donc oyo nyonso eza image moto nyonso osalela image na église osalela image azwa photo ya pasteur akoma kolala nango yeba ke soki yesu aye to okufi lelo place no eza na lifelo na kati ya monde ya pandeminium diable ya na 3 bataillons moko etilisaka ya basoda molili ya ténèbre na ténèbre mpe basoda baali yango moli bato mingi omona olala olota ndoto basoda baolanda olota ndoto baguerre bitumba basoda bitumba molili ezali me kozwa Alexandre Aidi na bala tata na nga wana molimo na ye mpe manakimi esika azali kotia yango na église tobanda koadore yango ekomi idolâtrie ekotiama na église te pasteur donc sen toliaka yango te eza na ntina moko te toza lisusu na yesu kristo na nzoto te tozani na molimo. Voilà, encore une fois, un grand merci à vous tous qui êtes branchés sur cette chaîne 2VM Daniel TV, votre chaîne d'évangélisation qui a pour but gagner les âmes pour Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, j'ai encore le réel plaisir de présenter cette émission. Nous sommes dans la série des témoignages, nous sommes en train de continuer, c'est bien Diedo Diasso, votre humble serviteur. Voilà, nous sommes là pour vous passer le message. Donc nous sommes comme un canal utilisé par Dieu pour vous apporter toujours la nourriture qu'il faut au bon moment. Je suis passé dans cette émission, je suis avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Daniel, avec qui nous allons parler certainement et continuer notre série de témoignages. Aujourd'hui, nous sommes à 22e épisode. Sans plus tarder, je m'en vais directement pour dire bonjour Évangile Boni. Oui, bonjour mon frère Dieudonné Diasso. Vraiment. Et c'est moi qui suis sur l'émission Abisso. Amen. Voilà. Et avant de demander la question, j'aimerais que au prier à Bongoto font la émission. Nzambalo la nzambe na bolingo, nzambe na nguya. Ezalaki mabongisi na biso te kasi mabongisi no Yesu Kristo. Oponaki na mokolo ya lelo toleka na kokutana na bana na yo na nzela ya témoignage oyo. Po ete yo lobi na biso na mokanda na Jean chapitre 8 verset 32 bokoyeba bosolo pe bosolo ekokangola bino. Alléluia. Nzambe tika na bosolo oyo ekobima lelo eleka na kokangola bana na yo. Na sengi nguya molimo mosantu accompagner biso kobande bandeliti na suka na kombo na Yesu Christ mokonzi pe mobiksi na biso. Amen. Voilà, amen, gloire soit rendue à Dieu. Il nous sera impossible de commencer cette émission sans pourtant présenter nos sincères condoléances à la famille de notre regretté révérend Papa Baroud qui vient de nous laisser. Donc voilà, nous profitons aussi, voilà, général. Nous profitons aussi lancer nos condoléances, nos sincères condoléances à l'église Baroud Tabernacle. Donc voilà, l'âme de Papa repose en paix. Pasteur Vasco, moko ya ba pilier, moko ya ba commandeur en Nzambe, batu ba simba ki pe évangile. Moko et puis moko pe ya mwana ya Alexandre Aidi na bala, voilà. Auta ki pe voilà. Na fait pas compte ça mala. Voilà. Oui. Papa ou tu témoignage nous allons ya Papa Baroud. Bon, témoignage na ye pena pas comme tel te puisque na prochain pena te. Voilà. Na prochain te mais na yebi ke mosali na Nzambe na landaka pe ba prédication na ye soki nazotala TV na mkomi na kota chaîne na bango azoteya ateyaka bien, c'était l'homme de Dieu. Et bien sûr balobaka ke moto nyonso soki akufi akoma moto malamu ozomona me nga na tikala komona ye na mabe te ata o ndenge ebele ya bapaster lelo tomona bango na bakati ya bamonde ya ténèbre diable azopesa bango bacondition ye totikali komona na bacondition wana te et abandaki koenseigner bato toujours repentance mpona kobongisa lobi ya bato donc matene yaki ya basanctification mpona kokotisa bato na bokonzi ya Nzambe. Donc c'est ça, mais et moto azangaka berere te na vie omoni même Moïse oyebe eloko Nzambe aboyaki kokotisa Moïse na terre promise. Mais Moïse azalaki mosali ya Nzambe oyo Nzambe akomisaki ye petit Dieu, donc Nzambe akomisaki ye Nzambe na kati ya bato. Olandi
Moïse nzambe ayebisi alobi zwa lingenda na yo même lingenda oyo ekabolaki mai bana Israël baleli posa mai tokokufa boye boye nzambe abi zwa lingenda na beta ngo mbala moko na libanga ekobimisa mai bana bakomela Moïse abeti nga oliazana na patience epa na nzambe donc kozanga patience même ya bakristo ebele lelo ebandi kala lokola bana Israël bazangaki patience bakomi kaka kolela mingi Moïse bimi te beta lisu tokokufa yo lialanda nzambe ndenge apesaki ye ba directive wana yalandi sikoyo bato likolo ya bato ake kobeta ngo deux fois nzambe apimisi mai bibio moja bibie bameli basepele nzambe azongeli abi Moïse otosinga te nalobaki na boma libota oyo yo lobaki koboma bango te tika bango sino te baegyptien banani bakolobaki nzambe na bango ake koboma bango et puis otalisaki nge laka na lakaki bakoko na bino nalimbisaki bango mais ozotosanga lisu nzambe tokomotosa bango te promisi yango amoni yo kokotango te akozi eloko tozolobela toujours totangi na mokanda na Exode zwa Bible tanga Exode chapitre 20 verset 1 à 4 nayebi ke bana nzambe nyonso balobi boye mpona nini mais moto azangi berere te moto aza sa erreur ezaka nzambe. Ok. Exode chapitre 20 Exode 20 verset 1 Exode 20 verset 1 Voilà Totangi. Alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Voilà. Erreur oyo papa na biso asalaki tokobenga ngo erreur to tokobenga ngo erreur mosusu pe kozanga koyeba ko Osée chapitre 4 6 Bible eloba nzambe oloba bana nanga babebisami na kozanga koyeba omoni ndenga banda ekozwa photo ya Branham azotsango na kati église ekomaki déjà idolâtrie. Ok. Première erreur. Deuxième erreur, ndenge banda ekozwa photo ya Jésus Christ batsango na église ekomi déjà idolâtrie po wana eza Jésus te toza na Yesu Kristo na nzoto te toza na Yesu Kristo na molimo. Attention, tokoki koteya bato liloba na nzambe babongoli mitema bakoti lola me biso moko toteyaki tozangi mpe lola ezali na bongama na ye biso bien. Tokoki koteya bato liloba na nzambe ebele babongwami na nzela na biso bakoti lola me biso moko mpe tozangi lola. Ozolanda biso moko tozangi lola pona berere moni papa na biso c'était serviteur de Dieu ateya bato babongola mitema ateyaka bien asaleli nzambe na motema na ye mobimba. Nzambe oyo alimbisaka talaka mabe na biso te nayebi ke papa aza na kati ya bokonzi na nzambe puisque toki kojuge te ozomona mais erreur wana ba oyo batikali bazokonte koservir ba image oyo nzambe alobi na kati ya baeglise, image ya pasteur, image ya Branham, image ya même ya Jésus Christ, eza idolâtrie. Nzambe aboyi yango. OK? Makomi yango. Alobi bosalela ni image ya moto, ni image ya ba ange, ni image ya bandeke, ni image eloko songolo. Nzambe aboyi. Po nzambe aza na image te. Toza na Yesu Kristo na molimo po ete sa kitaki kati na biso na tango ya Pentecote. Toza na ye lisusu na nzoto te.
donc oyo nyonso eza image moto nyonso osalela image na église osalela image azwa photo ya pasteur akoma kolala nango yeba ke soki yesu aye to okufi lelo place no eza na lifelo. Pasteur Vasco, on a une question moko. Nabi que Pasteur Vasco voilà. Pasteur Vasco, toujours à mon kawana. Certainement, on est journaliste église au milieu du village. N'a pas à m'outer, on fait le travail. Pasteur Vasco, total ma prédication belé à Pasteur Barouti. À terre toujours Jésus. Ayana Maramboa, docteur Jésus qui est impacté. Oui. Alors, malgré Kota photo à Branham l'église, oui. Idolâtrie. Malgré Kota photo à Yesu. Idolâtrie. Mais il n'a jamais parlé de ça. À terre. Au monde est battu belé lelo. Bazotel mais la maman moko na tanga communauté mes publicités à Yesu Christ. Maman TikTok, maman Gerda. Bon, yondo tangi. On tanga communauté pour publicité à la ka ya Yesu Christ. Lelo batebele batelemeli ba otelemele pona nani pona nani yazo exagérer azo pesa ba bisou est-ce que pasteur ba mutaka landangai papa landangai tanga makomi bien balobini pas de représentation pas d'image pas de représentation ya image landa bien peut-être que liloba nzamba ngo échanger peut-être que er mususu na part na yeba ke ba boya côté les mais la pour ba monaki que c'était un patriarche bazaki na moi réserve des alaki béré puis ngane naza bo na télé mais la kananga mututé et so ka to sali mission na télé mais maman na zolo bana puisque to yebinga na yo tendenge nini mutu akutana kina nzambe to yebi tenga na yo alliance nini oyo mutu azana ngo na nzambe. Mais biso tozolanda makomi. Ozolanda. Tozolanda makomi na ancienneté oyo nazana ngo na kati ya monde ya ténèbres. Lokola ancien sataniste. O Yesu Christo alongoli na libulu ya ténèbres a transporter biso na biso na lumière. Na moni o eza émission biblique. C'est ça ce que j'avais à dire parce que tu aye na biso donc émission gloire à Dieu. Biblique émission gloire à Dieu. Aye na biso na lumière. Omoni aye na biso na lumière. Alongoli biso libulu ya ténèbres, aye na biso na lumière. Atindi biso na Esaïe chapitre 42 verset 6 à 7. Abi kende ko fongola bana nanga miso. Ba oyo baza na bombu longola bango na bombu. Ba oyo baza na prison bimisa bango na prison. Pour pendant 24 na yebi biloko nini diable akotaka nango pona ko bloquer bato. Na yebi biloko nini o diable utilisaka pona ko bebisa via bato. Na ko ebiso boye. Na kati ya monde ya pandeminium diable yana 3 bataillons moko utilisaka. Ya ba soda molili ya ténèbres. Na ténèbres pe ba soda baali. Yango moli bato mingo mona ola la lota ndoto ba soda ba olanda. L'autre ndoto ba guerre bitumba ba soda bitumba molili ezali avant monde oyo ozomona physiquement existé monde spirituel exista déjà. Alors na monde spirituel to yali na deux mondes monde ya nzambe oyo kombo na Yesu Kristo nzambe ya solo pe ya vérité milimo nyonso ya ye na monde ya spiritualité ya ténèbres ba monde wanyo somi balé exista pe existaka et monde physique pe ya ndenge tozabo to na monde physique olandi ils appellent na deux mondes spirituels ya nzambe na biso Yesu Christo na ya ténèbres Satan le diable. Alors na kati ya bamondi wana diable aza na 3 bataillons ya basoda oyo atinda bango mpona kodétruire église. Premier bataillon atindi bango mpona kodétruire église na nzela Yekobo e na lisumu Yekobo wana diable soka luki même basali ya nzambe azwi bango ta kozwa bango na nzela Yekobo. Soka luki même ba Kristo ba osambela makasi azwi bango to zo bango na nzela Yekobo. Alors
bana nzambe tango za na vie okobongisa na nzambe po eza lisumu. Deuxième lisumu oyo diable a utilisé nango bato na nzela ya succès ya population. Basali ya nzambe bazalaki na bato te, bakomi na bato ebele, bakomi na succès, bakomi kosala makambo oyo ezali libanda ya makomi na nzambe. Esi babimi ozolandanga malamu, esi babimi po nzambe atikala kotika nzambe, atikala kotika moto te, mais mutu nde atika nzambe. Ozomona mutu nde atika nzambe. Omoni tozomona lelo même en pleine prière mosali nzambe azokole pasteur toyebi te eza molimo mosantu nde asimbaki ake kokanga po mwasi opo akende kokanga Yesu Kristo, ou bien eza pour distraire bana na nzambe. Ozomona yango mo tolansaka boye esika nyonso o idolâtrie ali ekomi esika ya nzoto, eza eso esika na nzambe te, po nzambe ye moko aboyi ni representant ya image. Ko représenter image moko te. Olandi alors tango église bazotia photo ya moto komi déjà idolâtre, omoni diable akotaka na maloba na nzela maloba. Est-ce que vous comprenez que diable est pas na Yesu Kristo? Ebe loko liboso atangela ki parole de Dieu, hein? Alobi soko zali mwana nzambe senga na nzambe libanga oyo sibi balusango ekoma mapa. Il est écrit. Et comment mana mikanda soki opumbwe banjelu bakoyamba. Il est écrit. Donc diable ayelaki Yesu Christo azanzambe liloba. Lilobo aye nango c'est biblique. Donc je comprends nzela ya liloba oyo. Diable okipe komemela mutu pona ko détruire mutu. Omoni neti na ba église ebele oyo ya idolâtrie ya diable. Okoyoka balobi Yesu abimisaki masanga batu bamelaki. Komela masanga eza mabe. L'église wana eza awa bazomela ba masanga. Eza kobomba te ba neyo, ba catholique, bazomela bamelaka masanga. Ok, masanga eza péché. Tanga na nini na Galates chapitre 5 verset 16. Bible ko expliquer yo. Ozomona, puisque tango zolangwa Saint-Esprit déjà yaki na Pentecôte, yé pas à alcool. Oyebi que Saint-Esprit pas alcool. Ozomona, tango yo ozolangwa masanga Saint-Esprit akozala anate. Puisque y a alcool la langue ça kolé quand même masanga. Donc sangisi d'alcool, sangisi alcool a mokili na spirituellement atikio. Donc ba pasteur oba melaka masanga bazali banda makolo. Bongo Yesu balse masanga po ani mai comme Olobi est-ce que yo ke batu balangwe? Mais ameli alangwe na ete. Te na tuni. Balangwe toza batebe ba comprendre ka te. Voilà. Est-ce que ba 20 alcool les ate? O ba pesa kabino 5 so 5 l'église. Bon mais les alakani. Ba 20. Eza ba 20. Est-ce que ba 20 alcoolique? Est-ce que o Yesu balse ke alcool? Yango na lobi eza 20 alcool. Ozomona est-ce que 20 o ba pesa kana église? Ezala kana alcool. D'ailleurs ngai kutu nazala kanano contre komela ba 55 wana na banini na ba 20 wana o komela ba communion o komela ba nini elambo nde babenga ke elambo 5 kolia ye nzoto ya Yesu Kristo komela nzoto ya Yesu Kristo. Tango yo yambi Yesu Kristo na kati ya bomo ino ozwi libatisi. Tango yo kakaliloba na nzambe osalelaka yango obondelaka nzambe chaque jour. Oliaka nzoto Yesu Kristo omelaka makina. Pasteur, donc saint to lira en côté. Eza na tina moko te. Toza lisusu na Yesu Kristo na nzoto te, tozane na molimo. Tango Yesu Kristo aye nyonso ekokisami. Olandi eloko mosusu ebakisami ezate donc nyonso ekokisami. Ah, pasteur. 5 ebandi na tango nini? Ebandi na tango ya bana Israël.
Yesu Christo mutabandi ote babandi komela yango pako wana babandi komela yango banda na tango Israël mape vimbaka te na ba 20 wana mais tango Yesu Christo aya lobi siko nazo bomelaki yango mais siko nga na okaba nzoto na nga na opesa bino bolia yango na opesa no makila na nga bomela yango ezalaki elembo ya kolakisa bato oyo esalamaki ne kuruz apesaki nzoto ne ba torture yango asopaki makila na ye po biso tobika donc tozali na yango physiquement lisusu te toza nango lelo na molimo mais na suka ne moko lobaki à chaque moment bo sala ngo bo kanisa ngai donc olobi tokokanisa ye na nzela na liloba na ye na makomi soko tangi na ligue okomona ngo ligue chapitre 46 je crois verset 6 à 7 bakolukango mama moko epa na Yesu Christo alobi esengo na mama oyo amema yo pendant 9 mois esengo na mama oyo apesa yo libele Yesu abini esengo na muta ayokaka liloba na Nzambe patosaka yango besoin na Nzambe ali muto ayoka liloba abongola motema abanda kotambwa na se ya makomi besoin na Nzambe ali te ke non mutu aboko oka liloba na Nzambe ke komela 5 soki 5 babenga yango besoin na Nzambe za bongo te yo kangami ne kobo okangami na idolâtrie okangami na makambo mabe oboko se repentir oboko tambusa vie na yo na vie ya sanctification ozoke domelela mbo pesa na noni toko kanisa Yesu Kristo na nzela makomi nini alobaki na biso olandi donc tangu toyoka kaliloba na Nzambe tozolia nzoto ya Yesu Kristo na ndenga liloba tangu tosambelaka tozomela makila na ye deja donc tona tina esu ya komela ngote po toza na ye spirituellement tokabwani na ye te spirituellement toza na ye po ya lobaki kutu avaya na mokili na Jérémie chapitre 29 verset 11 à 13 alobi naza na ba projet likolo na bino eza ya pasi te eza ya kolela te soki bobengi nga nakoyepai na bino soki boluki nga bokomona nga soki boluki nga na motema moko Nzambe aza na posa toluka ye na motema moko topesa motema na ye epai na biso topesa motema na biso epai na ye ozomona ana posa topesa motema na biso epai na ye soko pesi motema na yo epai na Nzambe nde okomi kolia nzoto na ye pe komela makila na ye condition kolia nzoto ya Yesu Kristo pe komela makila na ye eza kaka kopesa motema epai na ye kopesa motema epai na ye eza na biloko mibale kotambola na vie ya sanctification liboso na Nzambe soki nano se repenta te se repentir pe kosalela Nzambe na oyo atie na maboko na yo nde komipesa epai na Nzambe soko otali roi Ezekias atali se Nzambe ka biloko mibale tango Ezaïe aye koyebisa ke kokufa adécouragé te telongi na mire agumi mabolongo na so Nzambe kanisela nga bomoi na nga mombana tambola na obanga yo repentance via sanctification Nzambe kanisela nga na misala o na salelaka yo est-ce que na tango wana elambo 5 ezalaki bande komela po moto aye kosukisa yango eza Yesu Kristo aye kokaba nzoto na esko physiquement ezaki nzoto ya Yesu Kristo bato bande komela sans le savoir na ndenge Nzambe arekomandaki Moïse na Aaron mais siko Yesu ye moko Nzambe tango aye apesi yango sikoyo physiquement apesi yango mbala mibale te apesi yango mbala moko est-ce que moni Yesu na croix mbala mibale Yesu ali su na croix te ba o bataka Yesu na croix baza ko adorer idolâtrie bali banda makomi po Yesu ali su na croix te ozo comprendre et si asekwaki ayaki spirituellement kati na biso na tango ya Pentecôte Pasteur Vasco tu retourneras à la question de Tokoba olobi makambo sainte c'est bon tozonga makambo ya nini tozandi wana de base mais tu retournes à la question oyo mutu moko azobela gravement à l'hôpital aza malade pasteur na bango ye abi photo ça service à sainte parce que tozonga ba témoignage pe ba baloba ba sali service ya sainte mutu ameli abiki aoki nzoto bien siko mutu oyo ko bise ke sainte ya mabe abiki bo yo kana ebisa yo diable ayaka na distraction biso na monde à ténèbres biso na monde à ténèbres moto ayepa na nga tondo pesa bato ba huile d'olive to pesa bato pe ba vin
topesa bato ba mai même ba pasteur topesa bango ke nango na église na bango mapa wana ya 5-5 wana obi mingi utaka na monde ya ténèbres si ba ote kango na ba food market na bakini marché mingi ozomona ba food market mingi eza ba œuvre satanique ba représentant nango bazali ba gens ya diable mingi ndenge bayaka wana ozomona place biloko ezokota ezoyebana te me na ntongo biloko ezovimba ba 20 wana bazopesa bato bamela po tofongola sikoyo ezalaka alcoolique bazosomba ngo wapi parce que bosala ngo kosala bakenda kosomba ngo me nayebi na baeglise oyo basombaka na bango vitalo baopesa bato baboye na bakopesa ba 20 basombi vitalo po pe eza 20 eza jus eza 20 bapesi nango bato baokaboyela bato me na baeglise oyo baosomba pena 20 wana ba 20 mingi wana diable akotala eloko nyonso omoni nzambe asala mpona cérémonie moko ya nzambe diable akotaka na kati nango ye mpe bandi kopesa na ndenge na ye eloko oyo diable akoka koimite te ezaka saint-esprit po ye saint-esprit yango moko nzambe saint-esprit wana yesu kristo eza moto présence na ye diable akokaka ta kimaka nde akoka koimite te place esukisa diable mayele yango wana soki yesu anzambe ye moko ayaki alobi nakebongisa bino esika nakotika bino bana betike te nakotindela bino molimo na nga yango nde molimo mosantu molimo ya verité oyo bato balingi yango toyebi ke verité bato balingi yango te nde tosala émission oyo bakochola bali oyo mpe bakokomprendre baotambola na baprincipe ya nzambe mpona koluka bokonzi ya likolo po biso nyonso na se na mokili oyo tolukaka eloko moko te tolukaka bokonzi ya likolo ozolanda mpona koluka bokonzi ya likolo ezali bazali oyo bakobongwa na nzela émission oyo ozo comprendre yesu kristo akotaki na kwambala mibale te alobi nazopesa bino nzoto na ngai yango mapa oyo bolia yango mpona kokanisa nga po ete nakolia yango lisusu te ti ntango nango ekokoka eza message nazopesa bino makila na nga bomela yango apesaki bango yango spirituellement bakomprendaki te ntango sikoyo akomaki na croix ndaki kosala accomplissement nango asopi makila na ye oyo apesi mpo na biso tozwa bomoi akabi nzoto na ye mpo biso tolongwa na kufa tozwa bomoi na seko donc sozoloba boye donc nde tocélébraka lo bapate bapentecote ya yango inutile eza inutile vérité nazoyebisa yo tala yokana yebisa yo makambo ebandi yokana yebisa yo voilà eza lokola ndenge bato bafetaka fete ya Noël. Un bon chrétien a fêté fête à Noël. Tala omoni réveil toye nango ekoki ko bouger même na l'église musu to nango na kati. Bato musu bakolo ba me o pe komi fou ou bien komena. Eza ba sentiment ya mokili. Fête ya Pâques. Tango mo Christ oza kotambola na kobanga nzambe. Oza na vie de prière nyonso. Oza na se ya liloba na nzambe yeba kozo fêter fête ya Pâques. Il faut yebelo kozo fêter za tina nini. Fête ya Pâques kozo kumisa nzambe ndenga kabaki apesaki biso makila na eto mela na nzoto na eto lia poto zwa vie. Tango sambelaka chaque jour, otambolaka na se liloba na nzambe chaque jour, ofetaka fête ya Pâques chaque jour. Eza na tina te ya kotela ngo jour mo. Yobi na fête ya Pâques wana, batu combien bakenda ke église so ba bima église, bake kotona na ba bar na ba boise ba beto fêter Pâques. Baza combien? Même na l'église mosusu zo mona oyo ba neyo ba catholique ba nyoba mela ba masanga wana. Bake bakei bake ko fêter. Ozonanda bake mela ngo masanga ba langwe ba sali pe lisuma suma koleka. Un bon chrétien oko fêter fête ya Pâques chaque jour. Olamuki na tongo opesi grâce na nzambe. Okumisi oyembeli osambeli medi osambeli avoli osambeli oyoki loba na nzambe otangi bible ke église oyoki loba na nzambe ozongi toujours ozokumisa nzambe. Donc tango okumisaka nzambe osambelaka oyembelaka oyoka liloba na ye eza déjà ozofete Pâques po mokolo oyo Yesu apesaki
bomo ine pour na biso. Voilà. Voilà, peuple du Seigneur, nous sommes branchés, nous sommes en train de continuer. Et comme Pasteur Vasco est en train de nous expliquer vraiment en profondeur, Marambo et Zoleka Awa, donc nous sommes en train de régir des signes. Les bisous, Pasteur Vasco, nous avons tout dans le cadre d'archives. Photo ya Branham na église, bandim na monde ba ah pasteur na biso fondateur yewana Branham photo wana na cadre archive. Babi le lobino biso ba réveil. Photo aussi bonne, ils ont raté photo ya papa na biso ya Malamu. Aidi na bala photo ils ont raté au moins que bobomi ba archive, wana ezaka na cadre ba archive. Bon, toti kalilo balanzambe to banda ko adorer bato. Puisque Nzambe oya salaki na bapotre. Ye wana ki kosala na Oxybon. Ye wana salaki na Branham. Ye wana kosala na Alexandre Abala. Voilà. Nzambe wana zo continuer. Ye wana pala Musa kinga na koma. Kosala livre kokoma misala oyo Nzamba sela ki Alexandre Abala. Ce n'est pas mon frère. Mais kozwa Alexandre Aidi Nabala tata nangawana molimo na ye pe manaki mesi kazali kotia yango na église to banda ko adorer yango ekomi idolâtrie ekotia man église te yebisanga photo a Yesu bota na église wana eza Yesu eza Jésus ou bien eza acteur wa sala film eza idolâtrie. Pour Nzamba lobi makomi ngai te oyo aza contre makomi oyo aya koloba. Voilà. Ako ya pe débat. Problème eza te makomi ya makomi yango oyo. Voilà. Nzamba boyi ba représenter ni image ya moto ni ya ndeke ni ya biloko eza na se ya mai ni na mapata ni kutata ya ba ange aboyi. Siko na église ke ça. Église en Nzambe faut la libre quand on moni couleur boy batie ba verset biblique batie Bible pour Bible parole ya Nzambe batie yango c'est fini. Ozolanda. Oui. Na ko ebiso eloko moko lelo moni Nzamba kombi ko changer makambo. Dans la presque l'église nyonso na forme tombo. Au mona ka batombo na ba cimetière te. Les locaux tout batombo et comment changer pe na ba forme. Au mona tombo boye batia pavement boye likoso nango batia quoi dans la siko église. OK, ba kwa na motia wana. Dans la croix église, dans la forme église. Église comme ba boye. Ezalaka ka ba boye. Ezalaka ka ba boye croix likolo c'est tombo. Vraie église eza motema na yo motema na nga nde vraie église. Voilà. Yango moni na témoignage tozoya kolobela ndenge tobande kokotisa l'esprit na kati église. Voilà. Ozomona église ya lelo bakomi ko adorer bato na place Nzambe. Bato bakomi kozwa ba photo ya ba pasteur kolala nango kotia yango na nzoto na bango lokola lobiko nani ayebisi yo bien aimé. Dans le monde de ténèbres et qui kobiki so na likamoko mono biki mais o bazui pa na yo to o bakonyo kolona nango mikolo ekoya ekole kapasi ozala kinango mais Yesu Christ wa Nzambe bien aimé tozana ena nzoto te tozana na molimo. Voilà. Soki abiki so akobiki so pona libele éternellement ko bana na mokili awa tina lola okozwa lobiko ya solo kake pa ya nani ya Yesu Christ azana maite. Voilà. Azana mafuta te. Voilà. Azana mungwa te, voilà. Azana ba jite, voilà. Na ba CTT, na ba pétrole te, na ba bougie te, na ba brochette te. Tambola kaka na vie ya sanctification. Ce qui n'a nous se repentir te se repentir. Nzambe na biso kombo na Yesu Kristo akoselo makambo kokama. Ezekiel stango akomaki na suka ya liwa prophète Isaïa pesie maloba kazokufa. Agumbaki mutuna se mabolongo na salobi Nzambe souviens-toi de moi. Kaniselanga. Voilà. Na tambusaka vi nanga na kobanga yo na vie ya sanctification. Na tambusaka vi nanga na kosalela yo biloko mibale oye bangisaka monde à ténèbres. Eza kotambwa na kobanga Nzambe kozana na vie ya repentance, sanctification
na kozala na vie ya semence na kati ya mosala na nzambe monde ya ténèbre ekoluka ekomono te emono makila tozo continuer mino na batémoignage napesi mbote na bandeko nyonso balandi biso esika bozali bambote ebele bana nyonso la bonne nouvelle bana nyonso fepa konza malamu bakristo nyonso bakretien na oyo bolingaka la bonne nouvelle de Jésus-Christ évangéliste na bino Daniel na oyo bolingaka ye te bambote ebele nzamba pambola bino azala na bino totambola na kobanga nzambe totambola na vie ya sanctification yango nde paki ya malamu oyo tolielaka nzoto ya Yesu Kristo tolongwa na idolâtrie po Yesu Kristo wana bapratiki te ndima ye kaka na kati ya motema na yo okobika bosabone na chaîne na bino DVM Daniel TV numéro na biso eza affiché wana toza na campagne d'évangélisation campagne ya li bien-aimé ilinga kobanda lede topusi yango po basengi biso na salle na terrain wana koloue na lemba basengi biso par jour $300 na autorisation ça fait $1000 tolukaka mokristo moko oyo ya kofuta mbongo oyo po campagne d'évangélisation esalama nzamba kotangelo misala na yo so poni ko soutenir na guidare na ba micro oli ko soutenir na groupe électrogène oli ko soutenir na ba ampli na ba baffle soutenir nzamba kotika yo te tozo sola na équipe intégration lobi to sola ki to kozwa conclusion lobi mardi pour na date autre processus pour na campagne bo soutenir mosala nzambe nzamba zala na bino soki Yesu Kristo azongi te tokutani na 22e partie na biso ya témoignage. Voilà. Amen. Ce qui est sa zongité, tout dans la 22e partie à témoignage, Pasteur Vasco a tout dit, il a tout expliqué. Nos sincères condoléances, la famille Moussa Nzambe. Donc voilà, Père son âme. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était l'émission Gloire à Dieu au Tosalaki pour la gloire de Dieu. Au micro de Dieu, j'avais réussi le Pasteur Vasco. Voilà, que Dieu bénisse. Retrouvons-nous bel et bien prochainement. Bon dimanche, bonne semaine. Tout ça dépend de RPJ Brolanda Biso. Botika la malade, na kombo na Yesu. Amen.